te ya kolekaka bosimba mwa miko oyo evimbisa bino mutu te vraiment miko oyo evimbisa bino mutu te nga po na nga nakokaki information oyo bokosi bakinois bokosi bana poto ona Eveline babwakelaki ye mbasu soki ya bord yango police akeso e makolo akufi ok eza information ya lokuta nabata mite nazotala Congo zibola nabata bila laite nazotala de Congo zibola Meso TV butulanga wapi chez nani chez la reine Omba elengo eza kuna non sotalite mitali yo ngana otala na ngai Congo zibola Meso TV yango ne makambo kwa so ningo pona tala pena TV est bien ma solo est bien na ebite Congo zibola ngana sina ziboli misulanga Meso TV na sina zotala na matanga binyoso boyebi tokufelaki yaya na biso leki na biso ndeko na biso o abenga na kombo ya Eveline Kamo Lopez mama lopangu akutaki kotika biso awa précisément toza na famille na parcelle familiale bisika oyo azali kovanda bisika oyo liwe ekutelaki ye toye ko rendre bango visite et puis toye pona kobongisa kaka comment tokosala po tokende kotika ndeko na biso na dernière demeure na ye awa bozomona plateau na ngai toza na bayaya na ngai na musala na souci kaka ya koluka to s'organiser que mambango le ka vraiment bien bato ya TV na bato ya presse en ligne tozo luka kaka neni ya osala pona to kene kotika notre sœur na dernière demeure na ye entre autres notre maman aussi ne nous a pas laissé atindi délégation aux arabes bandeko na biso na musala ba ko rendre visite pe koyeba c'est quoi le programme aux famille ezo bongisa pona ko kende ko sala makambo ya ndeko na biso. Bonjour madame. Bonjour. Présentez-vous et de quoi vous êtes venu nous parler, nous rendre visite dans la famille à Ndeko Kamo Lopez. Oui, Naye, parce que je m'appelle Dani, Dani Bokombe. Je suis aussi journaliste, j'habite en France, mais Naza plus Mikolo na Kinshasa trop. Alors, Maman Denise, notre première dame, Nasoula qui n'a hier soir. On a makambo ya concert na biso Eveline o akufi et ça qui passe mingi to ça qui na ken piana to sola qui en parce que to ça qui émission et puis dans solo na Maman Denise yango na tindinga na ya awa na tuna état de besoin et là on est bazana en besoin pour na kokunda Eveline yango na présence nangeza yawa na ken piana de toye awa lelo. OK, ce n'est pas facile hein tant musangwane komela kiyo et ça la ki ondeni. Bah liwe ça aura toujours passé hein ça aura passé et puis là mutakufi comme qu'on réfléchir parce que les Indiens na biso nyonso rôle ba pe peut-être demain ça sera moi, peut-être demain ça sera mon frère ou bien mon fils et tout. Donc ça fait toujours mal, ça fait peur. Alors yango wana il faut to arabien na batu parce que lobby na biso to yebiti ça na maboko nzambe et ça aura toujours passé na yoka kiango et ça qui vraiment très passé yango wana la raison pour laquelle na sola kiango na la première dame. OK, bah relation à malamu bah souvenir ya malamu ya Kamo Lopez au Garda c'est quoi? Bah tous ça qui vraiment bah projeter hein, tous ça qui bah camarades tout bien nini tout ça à concert on a yebaki nga mais to bandai ko kangamate mais c'était une fille très gentille. Azaki toujours souriante, Azaki gentille na batunyo so et tout. Yango no moni qui en tout cas na ça qui est fort pour naïb sa maman pour toya asala quelque chose na kati matanga o. OK, conseil moko ko pesa to mot de la fin na yo par rapport à circonstances tozo le kanango monsieur zo le belé na ba YouTube bazo koloba o eza un peu contraire de ce qu'on vient de écouter maman parler tout à l'heure. C'est quoi les conseils par rapport à bato bazo sala ba émission là? Conseil européen ça conseil so bato balingi na bango ça ba base na bango na internet au pekisa bango te hein européen ça conseil mais matanga muto ayebana c'est toujours comme ça nga ba makambo ba polémique ba nini naza kuna te. OK, merci beaucoup tozo ngeli babi yende muto aza répondre ta maramunyo so. En tout cas merci beaucoup. Alors na senga bande ko na biso o bozo opportunité ya kolekaka bosimba mwa miko oyo evimbisa bino mutu te vraiment miko oyo evimbisa bino mutu te
nga mpo na nga naokaki information oyo bokosikosi bakinois bokosi bana poto ono Eveline babwakelaki ye mbasu soki ya bord yango epolisaki so makolo akufi oke eza information ya lokuta ndeko na biso akufi na malaria bino boza pressé ya kokende kopesa ba message ya lokuta pourquoi awa toza na résidence familiale ndeko na biso Eveline yango seke liwa na ye peut-être esepelisi nango bato mosusu ya ba internet oyo comment bokozwa réputation ya mutu oyo akufi bosambusa yango na baniveau bosambusa eza na sensi na landi gilet botalatala tout ça gilet botalatala oyo na ndenge ateva Kinshasa aza sans valeur na ndenge internet aza sans valeur gilet botala bon nayebi te vraiment soki gilet botalatala koloba emo ozozwa mpo odanse l'équipe TV opesa ba mot d'ordre na yo gilet botala oza eloko te na TV oza eloko te même na internet ozwa mpe ona mutu nyonso alinga filme makambo ya Eveline il faut pesa nanu contribution est-ce que famille ya Eveline basenga contribution ya ba journaliste biso moko ba journaliste tokosala contribution na biso c'est la volonté na biso eza teke bino bokomisi ba matanga neti basango moko ya plaisir po bosala ba association na bino ya kosenga bato ba mbongo mais non matanga ezali biso moko toyebi ke Eveline aza ndeko na biso mutu chaque mutu aza na ndenge na ye apeselaka emsunga na koya boye na yo pesa nanga en coulisses est-ce que ponga na contribuer na makambo Eveline il faut ka mokili mombe bon ok tomoni délégation ya maman Olive pardon maman Denise a dit délégation pour na koyeba programme ya matanga bon en dehors il y a contribution ya première dame Wazali maman Denise est-ce que biso moko ba confrère na ye ba consœur na ye oyo to samsa na ye to s'organiser de quoi bon pona biso moko na osenga journaliste nyonso aza na bonne volonté nyonso aza na bonne volonté toleki kaka na famille mama pe aza dans awa bozwi déjà ba avenir chaque mutu contribution aza nango aye apesi mama ekosala bien ekosala biso toujours bien chaque mutu oza na 20 oza na 30 oza na 10 oza na 50 oza na 100 olingaki Eveline kamona na amour solo yaka mona famille sola na mama tika quelque chose na yo donc c'est ça mais nga eloko sepelisi ngezaka ba effort auto sali quand même ya ko luka ko komisa message pas première dame c'est na biso Dani Bokombe a saleli biso vraiment effort donc première dame vraiment soki a soutenir makambo oyo nga na otika na souvenir bien ya sœur na biso Dani Bokombe po aza sœur vraiment nga na ki kolela na maboko na ye akomisi pe message tozana ba vie belé na média ba vie belé atop memi message ya Eveline balanga ba komisa ngo pa première dame te ezana ndeko na biso auti okufa nani ndeko na biso Jani célèbre to komisaka message to mona ndeko Eliezer Moïse Katumbi atindaka mbongo ndeko Eliezer ayaka kotika mbongo bakenda pese baso na Afrique du Sud malgré simbaka te de to ana besoin ya batu ya bongo o ba komisaka message c'est ça ok biso to sisi na te tsali question moko ba image ezotambola ba ndeko na biso kana musana kati internet oyo ko filmer lopangu ko filmer douche pour question ya ko minimiser place oyo ndeko na biso akufelaki comme za famille na ye yo ko loba nini pona bandeko wana ok merci beaucoup bato bazo filmer lopangu ba Eveline ba filmer ba douche baza bazoba pena bazoba numéro 00 Eveline nanu shebango za na avenir ya kitoko na bandal papa zela filmer ngana nubwa banda ko filmer tourner pena boy oza cameraman na lokuta yo tourner pena tourner bomo na avenir ba Eveline tourner afanda na avenir kitoko tala lupangu na bango ya ngwana sima na biso lupangu ya bien bino batu bozo boye bozo filmer toyeba place ba parents na bino bazalaka te place bokolela toyebi te misusu bouta ba malweka misusu bouta ba matadi misusu bouta place mengu azala kuna kombo ya mboka na zani osoma ba identité na bino za te mais Eveline aweza chez ba parents na ye yo za sir ba journaliste ba mbenga ko biso bana bandal oza sir pena soki tolobi to bando filmer que chaque journaliste la ki sa biso chez bino obi ke belé ba olakisa te
peut-être gloire olangi kaka na Evelyne nde namoni mapangu na bango eza ça va yebisanga lupango ba Evelyne eza lupango ya coin espace ya munene boy espace dans air yozo filmer chez ba Evelyne espace ya munene boy mopepe ya kitoko eleka na lupango parce que bo critiquer ngo neti na nini bo critiquer ngo neti na nini eza ki mutema mabe ki mutema mabende zo rende na internet. Merci beaucoup. Ok, merci cher internet fidèle abonné à El Midi TV car na cadre musala eza pasi todo sala musala toza la pena bolinga bande kona biso to linga na vraiment na mutema bolinga ngo zala ya munoko te pe zala ka raté tant muto aza vivant même si notre sœur notre frère a se retrouvé na pasi ya liwa ya mais maladie toza la kana lolengi ya kopesa message toza na lolengi ya koloba parce que le linge sale c'est lave en famille mais apparemment tozo inana to linga na munoko na mutema te eza na rapport ce qui muto akufi faut ko kino filmer douche o azai ko sukola parce que eza nango importante en tout cas na kosenga na bino bo s'abonner bo se réabonner na chaîne moko El Midi TV boko kuta émission o ya kitoko o ko memela bino ba information ya makambu nyonso pe ba programme nyonso ya matanga ya notre sœur Evelyne Kamo Lopez mama lopango oyo atiki biso kala mingi te na ko retrouver bino toza toujours na kati ya musala quant à moi Glody Dema la champagne d'or je vous porte cœur et je vous dis abonnez-vous massivement à la chaîne Moko El Midi TV. Bisous, à la prochaine.